Nous sommes occupés dans le ministère des Affaires Al-Qaïda. Donc, sur les Camboliko, il y a un mboka na yebi nini na ko larguer biloko pour na kimiko tapo pesa la mboka. Mboka nyo se zala na armement nango. Na ko tanga comme n'importe qui te bango naza président ya ba musicien tout basala makala. Toyo kakakara ke Mark House na studio akokaka na ye kutu te mutasa elaka ye Olivier Timanga. Na benga na gakuso na kala ozoloba. Ba di so zo beta iko mona. Oya na okuta no na beta na ko beta moko sérieusement. Voilà, chaque jour, c'est la vie fidèle aux internautes. Comme vous le savez bien, on est là toujours pour vous servir. C'est votre humble servante Nadège Kimana, la calculatrice de la presse. Yambokoyo, comme vous le savez, Toba exceller sous esclave du travail. On est là toujours pour vous informer et puis former. Comme d'hab, on est là avec notre invité. Obino Soboye Bara toujours. Oh, nous sommes toujours tant de esclaves du travail. Donc, ils auront toujours esclaves du travail. Borozoa, les à côté, les à quatre, bonsoir. Comme ça, bonsoir spécial à mon boss, le boss Orgazima Nathan, pourquoi pas, à mon caméraman King Kabouaya aux Bleu, à mon réalisateur Youssouf Kabou Sniper, pour ne pas être kilométrique quand on bana kin bana mo kilimo bimba bosenga ibisoto ya mbela bino Freddy Makola bato ba yebi bamso comme ça bato msusu ba mesana obengi na komomo bomé non na ye Freddy Makola. Donc moi na KV ya solo le louvement tout décortiquer na ye bino bato boyebi o to bengi Marka Rose. Pourquoi à comment trop découvrir en Nabino parce que boyebi ke azala qui pas arrêté à Missi kuna kutona mon un garçon calme qui ne parle pas tellement mais kokota quelque part moi boye mais garçon mo titi garçon mo il parle trop. Avec Nadège Kimana on va décortiquer ensemble avec vous sans plus tarder. Nana invité Nangai à qui j'ai dit bonsoir Mark House. Bonsoir, et puis on a profité d'un peu ce bonsoir, on a battu tout le la bisou. Mondela Loba, la charité bien ordonnée, commence par soi-même dans cette année. J'en profite pour l'occasion pour remercier notre fan de bisou. Bangonde mba bena ba privilégié ma solo ba fan tout balinga l'impérateur. Donc moi na ma mari ma kiese ni kaboroni na ferego la mystère lova. Lombe cessé donc ba sangana baya me tumba bonzamba zana simana e yongozo mona geno bazotika la kokaite donc na remercier ba fan na biso bo prière na bango na moto na bango mutesala ka ki o mona pena donc ba sangani liboke me tuti bango lo wa mbika. Voilà, babi basangani liboke mais tout si bango loko la mbika biso tozala wana kapoto memela bino ba les à côté na ba les à quatre nyonso to ba ki penza lelo to kuta na penza la calculatrice loko ya calculaka Mark House loko ya lobaka ensemble ebi ndenge esala bombe. Donc toza wana sans polémique to kobetara ba masolo Mark House auti bino no soboyebi auta e pa aleka mais auta penza place ngana yebi auta e pa ya président Nabiso Redi Amisi kuna zaki lokola soliste mais koya na c'est un groupe ya Ferrego la les padres et donc Mzamba yebi makambo na lo papa na Kimia papa na Tayron ba Deborah et tout a commis accompagnateur. Pourquoi na lo ba musala on na usala premièrement ils a le roi bino ba journaliste Rose abat nous basala na ba information misu basala ba journaliste basala sport et misu ba lobela ma médecine et puis voilà mais bino no so ba journaliste donc mutako ya place moko ba ebisio ke non ndongo yo boyo ba no sala ga misu culture yo ba no lobela ga non misu sport yo ba no sala ba karibu variété ne ala na ba concert na bino mususu donc ça se passe comme ça donc ngolo ba premièrement ngana lingana na za bina no dénominateur commun donc les guitaristes bingo guitariste donc au quoi assumer intérim côté solo les titozala na Paris il était mon marque mon to betara 10 ans 5 ans passé aux 6 ans et puis voilà avant mon qui combattait banda à la veille au concert soliste Kima
omoni sikoso nalaki lokolo moko limité oninga omonaki no makambo elingi esimba te epuis nalata guitare solo donc bato tu bazala à l'époque wana bayebi mamu nasalaka na sale wana donc c'est ça. Voilà. Donc, si tu comprends bien, vous comprenez bien, vous avez honorable Oswald Mpaka, Franck Kapenda, vous comprendre que à ça parce que ils ont un dominateur commun. Donc, vous comprendre. Voilà. Cause on n'est pas arrêté de que un garçon mondé na banda qui n'a début. Un garçon calme. Alubarana est trotté. Sikoyo, mbala moko et pas les padres, ma camion so changement moko ya makasi. So bazotanga bato bazana mbanga makasi batie marque rose. Changement makasi bongo na zongi longo lususu. Makasi bongo pona nini. Et ça tout d'abord et ça ministère au bapesinga. Ministère ya Roloba. Non, ils ont ministère intérieur. Ils ont assimé sur la guerre, ils ont donc ils ont place Italie. Oh, banguna bakoti na beni carrément. Ils font un abîme et puis nous avons un service Al-Qaïda pour nous reboire caraba bombe. So moli kamboué na bois qui bombe na écrasé. Bokomi ba Superman, bokomi ba Rambo, bakomi. Les idéologies dans la salle, ils ont dit, na yo la nouvelle technologie à contre-attaque, sur attaque. Donc, on a un bêta système à offensif au monde c'est là-bas tout donc les agents aussi comprendre en côté pour un système mégabytes où l'impérateur fait rigolo à télécharger donc bah il y a option on a dit ils ont le zalati ils ont guitariste pour attirer la zalati ils ont option moko boue oh bah retourne les padres de la musique ou apporter nini on apportera ma cause vous comprenez pour avoir guitariste c'est mon option avec option ils ont belé au saranati nous avons s'occuper le ministère intérieur nous avons s'occuper le ministère des affaires Al-Qaïda donc sur les camboliko inamboka na yebi nini na ko larguer biloko pour na kimiko tapo pesa la mboka mboka nyonso ezalaka na armement nango ezana armée nango plutôt mboka nyonso na armée nango en cas de pépin alors il faut to solo la ndenge mukile solo la donc eza na ndenge moko ya normal mboka moko te na monde o ezanga armée ya la radi donc ngana on s'occuper na ministère ya intérieur et puis des affaires Al-Qaïda wane ya la raso moni guerre legi makasi sengi pena ozomona la face comme le monde fuluka wa Osama bin Laden te na face à ba syrien donc eza na ndenge moko ke non koloba ou pas ya so ba pesi yo poste moko faut ko assumer ngoti na mukokoli. Avant que tu aies soulevé point Moboy, Marc Aouz, tu as été arrêté pour na ba propos Moboy qui par rapport ya Poupa Fali bakanga kiyo. Comment na yo ozape na grade na kati ya ndongo utu koloba na biso na kati ya groupe ya Ferregola. Est-ce que eza malamu étant que directeur artistique à cause la bon? Nazolo premièrement s'il vous plaît. Donc, non, j'allais justement soulever le mais tant que na place innocent donc aucune mission on a na sala na rotanga comme n'importe qui pour lancer la promotion dans sens ni. Vous comprenez? Mais on a l'obéi tant dans cette émission na bino il faut ban passante les kaka obé la hypertension maux de tête perturbation aux amutu moko ya cirrhose des foie aux alara jalousie mal placée kotala ngate pona kotanga comme on toke funda alo binanga moko suite la mtoba pandi age fundanga o fundinga c'est bon kotinanga batali bo eloko ya nangote vous comprenez yango mona bimali banda na sali 3 jours à pamba lelo ba nomenga donc on a président ya ba musicien tout ba sala makala pour ba mikolo nanga ba beta ba 2 ans ba 8 mois mususu moko uti ko lega beti soki 5-6 jours ngana beta ki 3 yango na su trophée na komi siko président ya ba musicien tout ba kota makala soki dialogue sili na ko convoquer bango réunion et puis soki na lobby 7h on legi 7h30 et tombe rolanda na ba mikolo wana nyonso nazoloba na ba Lil Wayne ba tout ba artiste tout ba sala makala donc na ba Lil Wayne ne ba kota kuna na ba site donc ba ebi ndenge zabu na loga ban ki mon na bango on a contrôler oni donc ils ont ok ce que tu as tout un rôle il y a directeur artistique dans mouvement rôle dans Wezaranine directeur artistique donc nous ba eza fonction mo eza makasi bingi pour faut surveiller tout d'abord kobanda orchestration donc faut ça la musique sogoye ba parole on attend yaka
il faut que ba place replaçant on a mélodie nini oyo ekobala na koyeba kosala ba intro koyeba kosala ba solfège koyeba kosala donc kosala penda donc il y a le réalisateur donc c'est un peu ça donc et c'est il faut na zana option belé il faut na yoka rebelle il faut créativité za la rebelle pour tout le monde abanzembo musu ba ye nango ba bitenzembo no ye nango bo komisa muto ya lopele le pole ya boy donc il y a faut za la car na bilo rebelle pour les padres ouais na nzembo bi marka house na lingi nzembo to kumba ngo boy pesa no idée oko proposer idée mon idée on a tant mususu amoni ngo eza bien te il faut que bimisa une autre idée pour tibo rozwara yango. Donc surtout biso de travailler à la studio tu y a raté ou tu travailles dans la studio tu quittes la créativité sur place tu montes à bilo sur place donc et c'est nga faut yo gebele ko travailler belé pour aux alaka na ba donner faut alaka na nzoto donc ça bon d'accord bato batunenga yo Sami Samuel papa na Obama oba na ngana tunga marka rose na yebi ke ya no ezali vie José da Costa et ya non ozwi yango ko kende pa musika to beta masula studio ba yebisi biso balobi ke ngata mwana rimer te pona ngate journaliste qui ndara sur terrain à salle ba recherche na nda yo pesa info yango siko ngape ngana kita sur terrain parce que koyoka mato i passe to lingana na biso te biso na Congo kimi activité zara toujours wana leader manata na yebi balobi na balobi menadej yo mto ke yamba marka rose to yo kakaka ke marka rose na studio akokaka na ekutu te mutasa elaka e Olivier Timanga Sko na bato nyoso batindenga na tunelo ko lo ni yo yebisa bango tonto ko ngopana munoko na moko akanjima makam nyoso neza kana ngokara Olivier Timanga ye asala kana yango te na benga na gakusona kala ozoloba badisi ozo beta ikomona na benga na kala go donc ya la bilo moko boye ala kitango le padre azali nanu asala orchestre c'était ba premier disque et puis voilà travailler on a pas trop biso to yaki ba nouvelle recrue oh tu as qui ko interpréter biloko bango babetaki et puis voilà à un moment donné orchestre comme ya biso to bani ko prester c'est là il ko lobate que non ba rekem sou ba ko tailleur te pour apporter une pierre ça se passe depuis la nuit du temps na ba orchestre nyo na ba rekem mon orchestre musu te avena ngari gosara ayo sadi aniga nguba ube atetaka ndika kuno bedi ayo betela batutu oyo galika muke avena ngamaika munana ayo sadi ayo betela batutu oyo kaka te vena nga suzika se ayo sani et apporte à différentes couleurs tant que bazo travailler mais ce qui est l'essentiel nga za guitariste lead oyo na sala maximum ya ba travaux et puis voilà on est allé ba bilo mo banana c'est que Olivier Timanga obengana epin te na loba nanu fanda nanu kuna longwa nanu wana pona confusion po yepe asalelaki moi ki muluba ba excuse nga pona terminer fini baloba nyonso te ke jour mo legi na télé ote ngamu na sala biloko nyonso oh balba mususu mona ba mbetenge pe ba beta manzemu musu na kasa album yo siko tango yoko loba bongo donc manquer ba tout ba participer ki wana ko donc ezalaki loko moko boye et loko moko simple et puis voilà et on a lobi non fini afana na kuna tala so to bilisati okaki 4 minutes c'était 4 minutes na un système barabe azapakane ya mojila manene ok rythmique ya la kawana donc ozo mona mena na zui mukili na kumbia ngona kenango côté mususu donc izala randengo na tucheze omoni sigo moni qualité wana omoni rythmique omoni façonner leki wana autant na su komba garçon wana point d'interrogation tozaka esuka wana eza esusu na moko na bino bolobi bozabana Jésus des nuances Jésus de Nia Saza Moutou Alimbisa, tout le monde Alimbisa et Bercy, tout le monde Alimbisi notre frère au Chiquito. Pourquoi pas Pekunzardo? Bon, biso tout ça, Kolimbisa c'est trop dit. Non, on a l'oba on autant on bandara on a l'obi non. Baza ba Médecins sans frontières au tindagi bango na orchestre o ezana comment o lingo kufa. Ba orchestre belo moni ala na ba sondu o mona ba bayemba ka jumuso ngo mona geno ah bakao technique. Yango moni l'impérateur afanda ya fi photo tinda batu ba réanimer ba orchestre on eza kufa. Bercy kota na okuna. Monta ningisa ki perturbation batala ka kuna ba komi ko lela na ba répétition moni ko l'orchestre ya komi na sai donc to pese lengi. Donc eza biso de bine ko pesa ke lengi. Et puis bango mission de service ici tant ici il faut ba regagner et bazong c'est orchestre wana ba. C'est ba kena na mission de service. Oui et si le monte tant ayemba la Mercedes Benz vieux zongi normal par rapport à batala ko ba bwa na ba. Ala yoka eke
fait rigoler ndem tazana na posa ya Bercy yango abengaki apesa ke moi mikie poison musicien va pesa mokie ne musique to betara boya la radio c'est des nuances ya quartier la ta signé contrat ya testé basala orchestre na bango maison mère tant ba uti na wenge mobimba bapanzani donc adam musicien wa lega luxe texte te asala contrat ba signé azalaka moko l'impérateur donc en dehors on a habité musicien ni basi ba pesa mbongo donc biso to ya kaka uti wapi ngana uti maya makelele comme on a comme bando bino baluke tout le chez zo comme le tse kuna leki biso to lega bongo mais azwa contrat aya penda papier papa moke bima sala ba service na donc à parier mutu mususu sa bilo wana zati. Ok, à part y mon ça là, bah service à Nazate, toke non na maison mère en pekaka. Tobeta lisola mon touté, publicité pas mon touté. Mais la question moi où t'as qui est pas à Franck Capin dans la vita kaluchi mo konzi à partir à Paris. Babi na dej. Sankara leka nga bon maratinga na la calculatrice parce que na calcula qui en Sankara leka a lobby que Mark House ndenani. Yene nga zawana na maison mère to koko zoaité parce que na ba raison est belé. Est-ce que Mark House n'a pas critère à cause de la kunate? Est-ce que tout le monde pourquoi quoi koloba ko tenir babilo moi bon te azala raison bana koza kunate pour ngai soki ya la leader obimi libanda gam na ko kata musique zonga soko kota te na kitisi na zwi muto zoyemba bien c'est que bango nde ba ebite na leader na ba ngana loba o yo tuninga question zo mégité muyanu na ngana na zabo na artiste mo na kolinga demi-temps organiser na matoyi na ngati so ba zo ante par rapport ya rigueur ya musala. Donc na route malamu na tika botiko yemba libanda ke ngana betaka na sentir que no bato ba yemba libanda kita wana na bomi déontologie artistique donc au moni musalo ezana ba norme nango ozo comprendre et puis batika ko tsaka ba kombo na ngana makambo na bango basala makambo na bango na kwena bango biso to ba adversaire na bango te so bo yoka na ba adversaire na bino bo fa na bino beni bo beti musique ba ba bino ka. Ils ont été catés donc il faut le l'impérateur, il faut le Mark House. Parce que Boloba vient jaloux. Non. Biso Toloba vient jaloux, ça. Tolobela, Toyembelango, et elle a une chanson dédiée pour une personne. Ils ont dit conseil to Pesagi na ba vie tout au balamité envers ba petit na bango, ba changer. Et puis voilà, ba soutenir ba leki na bango, bazo bima pour l'avenir, l'obito aux alaté, banani génération. Montant sur baroya et là un message moko to pesa rapona donc artiste na sozo côté studio alinga sura bimi atika moi les somo erotika là pour l'éternité donc ezala ki teke to yembeli un individu ou une personne jamais ezala bon tenir batou basala croyance batou bakutana en étant sous na clip ba moni que non elongia mutu ekokani elongia mutu moko boye biso losala batu te wala po batu na nzambe nene asali mutu akokani na nyota nene mutu asala akokana polete waso tomona ba double fandom tomona ba xo na ba 0d donc ya bilo mo ezala nango depuis la nuit de temps et atenge na ça jino ebisani tina bato bazo bake ba critère no eza kuna te na kolinga obandela no mo eloko wana critère no na maison mère eza te pourquoi donc uta ekoloba liboso yo bino ngana travaillant na ville ora redi amisoro comparé na mutu na lo ba critère na teta ko be na grand chanteur grand compositeur bongo ko tama yo bo pe na tabino au moins de calcul yo mo sali be na otali be na no bailo redi amisa zo yemba maka zo beta ali na mutu na batia yemba na redi po ngana beta ça n'a pas de sens bana so na ko beta ko date PCR la pese pour niveau na ngali kolo na beti na redia zo yemba na obeta na de nia zo yemba ale ba kayo kesa ba ba tsa voix na yemba guitare nanga ba mona te lokola mafuta na mayo tsango boy mo esangane ate so ba toki songo te ba fanzi ba okabwa na mona vena dégueulasse. Voilà, parlons de la chanson de Mark House. Tomoni ote nzembo moko tu as une chanson na album na bino o ya sika eza na composition ya Mark House to asombi. Oui, na lobagi na kosomba mais lelo na kosomba te donc batika no mutu na ngisala mutu no eza no fraîche ma tête ne eza boyano bien réfléchissante il vandi donc eza na ba document na mona ba document ngo il faut na sala ngo pena bonne du forme pour moni makambo yo ngana za guitariste na za compositeur et puis voilà guitariste donc ende na lobagi na za mutu mo na za na plein de mélodies il s'agit quand nous sommes malheureusement bien na dendisa mais si go faut la paix chanteur ni na mbinzembo nanga donc l'impérateur moi na mama rima kese leki ya Cherry Gola ya Orly Gola ya batu ya bioniki kacha bala direct de Paris bazolandanga
tala siko façon emizembo na ngai fuyo kaba kitaka eza kuna na ebiso n'importe qui akokota te po kokota obimi libanda se retrouver na ngaba po eza ba musique mona betsa ya mutu na se makolo likolo po eza ya yo moko olobi po eza ya yo misela ba force nyonso na mayele non moni eza ka yo po bandaki la charité bien ordonnée commence par soi-même mais yango wana kindaka ndenge wana ti ekindaka ndenge wana en tout cas bokozwa ta ya koyoka nzembo wana kombo nango fautif chanson mo eza dédiée na 3 personnes mpo nga nasalaki 3 jours na prison et puis nakomi na 3 mituka babi mpe jésus asala 3 jours ase nga mpe na nga nabima na nga lobi na biso nabimi lobi na makala nakomanke yesu nakomanke bajournaliste basala ba 3 jours na libumu ya mbisi nakomanke na grand prétoire libula bakosi nani wanga nakende église kala David bolimbisa ozokomba na oyo manquer bango ozokomba yango na mona pona respect ya constitution donc il faut na betaka 3 bords na bima yango to na beti 3 bords yango moni fautif na yembeli Bera de Prince des Amonda le millionnaire en euros na yembeli Blaise Fashion Blaise Lomingo na album et puis na yembeli Nechapindi na kati yango moni Chrysler d'ici peu de temps, on a bino boya interview avec mes belles voitures. Ma voiture à star et voiture sur un ni ba on a bena car il y a des kits ma lili ma casse grosse faille et fanda et puis na Mercedes il y a Costa couleur les véritables codes mboka na ba wana était kamati wana etikala ne total ka car le mumba wela na boulevard on matela mabanga donc wana ko tikala faut que tika on a misé ça te na oyebisa madame soro meki donc o landa ngai tika ko likolo mabanga wana mivé. Derrière musée national, on est au Tigala. En plus, bientôt, on a ketch aux autres côté mon pour le camouflage. Pour le patron Migolo Bazo Batamana ketch. Camouflage. Ketch à fumer, au côté Bumbu Silemba ou Makala ou Melami, Bazo Batina Nazanakati. On a soulevé Bilengi, l'impérateur Sigo à Foulingaï. Yango moni ba jalousie et komi et belé na ba orchestre na bino pour na kozanga mutu lokola marka ngate mna tindaki bino et ça l'impérateur produit la tsoko la problème en tout cas faut solo on a l'impérateur ko luka ko ngaite o ba fani na ye ba komela komela merci mbibo ba fanatique nga na pekisa bino bo komela nga be boso koma merci pour bozo zo ba biano et sengeli na bino na ba na ba réseaux sociaux bo solanga tout cas tout solana bango bien bazo sentir que no et lombe cc na marambutu bazo zoa na bi anu na bango merci. Voilà, merci beaucoup mina niveau ni na studio na bino parce que toujours mon aka les pâtres azo voyager azo kende boye boye na bozo banga te pour balobi retirada eza au 9 chiffres eza koto toza na poison ce qui na poison na antidote ce qui antidote so nini eza en 4 wana bozo mona te ke bozo freiner pe album na bino depuis banda ko kalaming tezo sila banani baye batie ba voix kalaming tezo sila meti siko tozo e ba position na ngote bokomi na niveau ni premièrement nga bisayo oyebi mutasala ki judo comme on est Jigoro Kano ayebi tina plaça première bagarre na deuxième bagarre donc troisième quatrième et puis na ba septième balourd. Tant aux bêta masolo la première bagarre na balourd boy eza le génocide donc ceux qui na lobby et gobima loka ba ban ki mun baya neni ni bo maltraité ba na mikebo yango moni tant aux sala masolo ba poule il faut que yeba classement nengezo okende eza na division pefkin ya li lina foot ezali et puis na ba ligue des champions total na ba décoder rawa eza ba championnat mokoti donc biso tozo beta ligue des champions Bundesliga eza ya ba kulutu eza poids lourd non mona ba Ali contre Foreman ba Tyson ba mana ba Olifrid de ba compétition lo ba wana eza bien bazo sala misala bien selon poule na bango na niveau na bango oyo sugo nazo beta masolo ya ba poids lourd eza likolo makasi eza te soki ndenge donc tout na biso concernant catégorie ya ba lourd bongo oza ya no et na tuni bino côté na te parce que na moni jusqu'à présent côté na bino ba lourd net bozaka bino moko parce que bino bozo annoncer mususu na ona yo kité biso ndenge toza boye toza toyeba kosala marketing na biso au moins ba mususu ba la ba prétentieux et puis ba monini ça m'échappe les mots bah prestigieux biso doit prestigieux tout ça quand de la bêta cité nous sommes parmi ceux qui font les chefs d'œuvre alors bah chefs d'œuvre René ça et dès leur mot ils auront temps il faut ils allaient bien traiter né non biso la minute de côté studio na 848 chansons 400 quelques génériques ou 300 si ma mémoire elle est bonne
poto yungula tanto tango tozo tamiser oya ya bangenza mabe to boaki yango biloko na biso zo bimiseli batu etikala lelo boîte noire et ça li 4 ans mais ce roye concert ni tsubetagi na les palais concert acoustique oyoki ba inda mabe oyoki ba fonctionnaire oyoki ba shida ibula oyoki ba litaka oyoki ba match kwata oyoki ba fonctionnaire na biso ozoka tango bani nzembo oyoka piste maman plein bato na kati donc tout ça li ba biloko mo ezo silati c'est ba Jésus de Nias ba là comme l'aura nostalgie il y aura vocal à faire ouais j'étais en train de encore aller Merci Marc Augusto comme okene na biso na suka to comme okene na biso na suka un petit mot par rapport ya site na biso pe lisusu sur www.congokimiatv.com ya Manhattan Orgaz Congo Kimia Manhattan Orgazi vraiment on apprécie parce que oza journaliste mon on a senti que non oza uta ifasik ina uta ina veut dire on a habité sur moi na ina quoi oza formation pour awe komigara utinora osombi kabelo na yo pakoli biloko yede ba créer bineli batu awa koto yo komabo yango moni yer mo batu nsusu ba mona ke non marka uza sen polazo manki ba tenga journaliste nenga na ko niatela ka nenga ya zali nenga ko koma pona za caméléon changer le couleur pona ko kumbeka nenga yembe yambea po migolo soko yembe yambea to servir yembe yambea soko yeki parlementaire tout ça le nenga ki parlement nenga kendaka donc jero ke nenga en tout cas bravo ba félicitations na site na bino merci musala ezaki toko batune batali façon poser ba question mon agena ba question ala ki bien traité talara tout ça li noté auto benda na mpanzia na tout noni tout nangani te ça ko préparer ki benda nenga ala et puis yoye okutani na biyana ba char de combat nenga bi maranga na zo beta système al-Qaïda donc vouloir ou pas Bozela Namiorengo, qu'est-ce que j'avais dit, et puis ma chanson fautive, et ça la chanson la plus entendue. Yango moni batu bazo zela ye todo zela ye simbate bakoko. Vous tout la matondo. Bakoko ba solo nanga ba cinéma kamboza kitoko donc bolinga te na baki nzembo so simbite ngana o midembi kana Molière boya ko za ba vie ndenge mesana ko za ba vie bo filmer ngana kota sama be. Donc mon anga dire yango wana batu oyo balinga biso oyo balinga présent bana kave mobimba o bazana libanda bana kave merci tout d'abord pour notre soutien bango pena ndongo mona kino bango pe bako miso su teti makasi na bao bazana libanda mboka Tout comme sous mes parents, je suis un peu méchant, mais non, tous en des secondes, you maté pour l'orchestre, monsieur, aller sur mon talon, il faut passer la base, mon tout durant toute sa vie quotidienne. C'est pas normal. C'est pas normal. À l'état, on a comme un impoli, il faut avoir un problème dans vos têtes. Pour autant, il y a le paix ça dans mon miroir. Ah, bien au sala, bota ande au sala. Impoli, à sala boy, yo, tu reprends par reprise, bando bela mi tout, hein? Tant bien au sala, mon a on n'engeni, bossé kaga, ah, mutumoraye. A lobby concernant l'impérateur, bozu ba trande la bino pas bo fungoli. Yango mona yeki okanga bango ba trande wana. Yango mona na laksa bango ah nde bo sala ta yango. Poli, tala sala boy. Que ça na impoli. Mais boté na to pesa bango miroir, na pesa bango miroir nde bota nde bo sala. Na zongi seli bango. Problème yango wana. Donc mukilo eza ya nzambe baloba c'est que l'homme aura semé les moissonnera bobuka yango bien tango na bino komi mambosala les padres na buki sabino ba tondolo ba mbuma so yini na lo mbuma wa teka la école privée donc na ebité baoba ba ndonge na ko lesa bino comme il se doit donc message na ngaya la yango wana botika na bino komba les padres soki boyoka na ba adversaire na bino boza na bino calme bo travailler sokotini mutafinga l'impérateur nde ba demi-ton na bino esili ba orgam na bino esili esili ya mambo silence bozwi temps na bino ya travailler bo sa biloko bien et puis qui ça lelo eza ya kalate oh yo ki ngandi za to kaloto obeta to obeta boya moko na ko beta bino moko merci ala ko yana luka maka uzo luki ngotalinga te na lu tele mapeka ramba moko to ala likita bo obeta oh lobanga na koya na okuta no na beta moko sérieusement pour kokoma na WhatsApp c'est bon komi mais non il faut avoir le courage oui que non maga uzinga yo na ko luka yo ah c'est bon ngai azela ah maga uzazela pas tout lâcher babo ozo ba monde mikolo zo kebisa ba yo keba ba nyama
Donc ils ont avertissement dans le ça pour moi dans muta bakambu donc makambu yali pour les bigena si mal impérateur mon maman Marie Makese donc le résultat donc on comprend. Ouais. D'accord, comme de Tolobara d'accoutumance et pas un biso jamais errata, donc Tolobara toujours jaja tonzuluka tenama karus tala diaboy jamais tonzuluka. Donc comme d'accoutumance, mabanga na bato balinga karo et ça moins bien quoi. Bon, mabanga na lobby tout d'abord pour nazala na batu na planète Terre et on s'arrête. Tout d'abord, je salue la planète Terre pour mon agenzang simotute. Donc c'est-à-dire Afrique, Europe, monde entier. Océanie, Australie. Donc, bah, continent tout, surtout base na Bagdad, Syrie, Moscou, pour nga service Al-Qaïda. Côté nazala on a ba fond sanga ba munitions au monde na beta ba tout par terre ata ba sangani. Donc nazolo bana bango geno. Ba kitamite ma to betela ma bilora bien. Merci Nengo Talanga. Merci Kotunayo. Voilà, nazo remixé tout d'abord aux États-Unis d'Amérique, nazo pesa mote na Alainzola. Na Chicago, na bigi na minute soixante à Paris. Donc minute soixante à Diesola London, il y a KV. Azana ba Francis Bozo, il y a KV. Vous comprendre. Azana ba Jili Kinga, il y a KV. Na biso azana ba Junior Mobutu, il y a KV. Azana ba Chico Kazumba, il y a KV. Bango tout bazawana. Bazo coordonné Hervé Makalouji na Atlanta. Et puis nous avons remixé les Béras de Prince des Amonda millionnaire en héros, en direct de Panama. Il y a Zalaraye Moroté. Azana li passe à topé et lili na ye ya dada li ya yo yangai koliate ya dada ngwabana azotalanga altamoda contre ce cinéma qui n'a dadi mavungu il y a 10 ans azotalanga na ndike ya Panama makambutu za kitok et puis lauréat ya mikolo donc lauréat eza Gabi Tokodi en direct de Bundes ye aza mwana kazi na ye Yannick Kayenga bazotala ngai et puis ba fille tout ya poto o balingaka les padres l'impérateur lokola ba Mireille Kaseka la japonaise ba Fallon Boniato en direct de Panama mère doublée lokola ba Sunita Ikenge de Belgique aza na ba belé lokola ba Mami Bongese na Belgique aza wana et puis nazo remercier Olala te na Belgique wana on remercier Trésor Pembele ba bonne guérison na yo mon frère. Nous avons battu le 2 Mouzamba, Tozani na Kisasa. Na Londres, nous avons remixé Costa Diom ya Metiola. Nous avons passé à Costa couleur les véritables codes ya Mboka. Pour nga sona lobby tikala ningo wana libanga Costa couleur les véritables codes ya Mboka oyo. Nazo pesa mbote belé na bana ya ma Françoise lokola nyota mulango azo talangai kulutu ya Paulette Mondele. Et puis nous avons remercié Mingi Chance Novelas. Chance étoile du soir azotalanga direct de Gitambo donc na musika baza et belé bateau balinga l'impérateur lokola moko pena rozanga te Chesco Delando Superman en direct de Bella Dadi mavungu vungule mambo changer te bino boyebi tactique ndenge to sala gina ndenge komi na suka Raoul Machoupe en direct de Tokyo japonais noir azotala biso batutu balinga biso Ladi Galvanda Zéphirin Loko qui n'a biso Pedro Pembele Kabé enfant mystère na Swald tellement ngai na obosa na été Glody Matabisi petit akati kala mingi tazo yebeki sasa à mon avis na ningi salara bien donc merci beaucoup, merci à Marc Aouz, merci à vous fidèles internautes. Si vous avez aimé, dites merci à mon boss des boss leader Manhattan, pourquoi pas mon réalisateur Youssouf Kabou et Sniper, pourquoi pas King Kabouaya, Balobi, ce que nous kinde Angola, Luanda, Kuna, donc nulle part ailleurs, Balobi na hospedaria, Dandela, Balobi House. Unakara, côté Orola la bien, côté Okoza la bien, via son na Genève, pourquoi pas Vita Kalouji, Balobi Vita Kalouji, ah mon konzi, Sami Samuel, papa na Obama, honorable Oswald Mpaka,
honorable Oswald Chombe au Bossani en Afrique du Sud, petit Jésus, na grand prêtre Oscar Chibango d'Afrique du Sud, ba pesi mbote au Saranati. Voilà, Trésor Mouti, les Socrates babi na Afrique du Sud kuna na Cape Town. Donc oya simbi penza babi moluba pe ya solo, moluba ya solo, donc bango nyonso bazawana, bambote belé, pourquoi pas Franck Kapenda, pourquoi pas délit événementiel, balobi délit événementiel, balobi simple, chic, efficace. Oya moni ke na boa ki était ce ya solo la tse babi mikolo faut kendara toujours muta solo li. Oya solo li ote, solo la été. Boss moko paso lelo mabe na Londres, comme on a eu Roger Moufuta, les Roger Moufuta, balobi les jeunes pato. Tout mon ara Pedro Dembélé, na star Pedro, ayaki asugara na Angola, malheureusement au baluki na babilo rezongi. Prochainement il y aura. Vraiment. Donc merci comme ça à tout le monde, à tous ceux qui me reconnaîtront, je vous aime tant. Je vous aime tellement, vous êtes nombreux. Son abina ndakubora barabino turulala Franck Kapenda turulala awa José Makabu. Hein? Maître Osé Kouinda Mababina limité na 5e na 4e riwana. Maître José Kouinda ma toujours wana babi Congo Kimia TV toujours likolo babi to tala bango karaboy ndenge les patra lobaki. Donc bye.